très chers internautes de Balania Congo Live Télévision, c'est avec un grand plaisir de vous retrouver encore après un bon bout de temps parce que de ça, le belé peut-être au parce que vous avez un confinement, même vous qui nous suivez de la France, de la Belgique, un peu de partout, vous étiez confinés. Alors nous, c'était également le cas ici pour Kinshasa, raison pour laquelle au Monique tourné, ce n'était pas facile. Alors aujourd'hui, pour le compte de ce magazine politique pour Lobela, 3 dossiers. On parle d'abord de ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. On se demande si Jean-Marc Okaboun a défié Mokonzi Mboka Tonini parce qu'aujourd'hui, plénière qui prévu les locaux votés, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, il s'est limité parce que Kaboun a saisi qui Conseil d'État est déclaré que le dossier n'est recevable, raison pour laquelle l'élection a écoqué au Salimate et l'Assemblée nationale a persisté de l'autre côté, mais on a fini par voir que non, justice est prévaloir. Alors, Tokolo Belapé également dossier à Mwanamboka Kamere au Azali, directeur et cabinet à chef de l'État, Bolanda qui lobby procès en Penza Mobimba, ministère public et Sengaki, dans réquisition que Mwanamboka Kamere a foutu à amende il 100 millions de dollars américains, et puis à Zongisa 47 millions de dollars américains, Oyo, transaction celle qui entre Bangona, société Samibo, pour la construction de maison préfabriquée. Alors, Tokolo Belapé, nomination de mandataire public, il y a une dizaine d'entreprises publiques. Oyo Mokonzi Mboka a nommé mandataire public. On a vu Kassik, il y a Front commun pour le Congo. Tomoni Kassik également, il y a IDPS. Hein? Na Front commun, la mère Minda Zongi, José Makila Zongi. Moi, question pour jeune Batouni. Qu'est-ce qui fait que le jeune Bako se retrouve à Bilonguano, Basala Rawana, Solandi Missou Baza, député provincial, Aza député national, Aza gouverneur Yemoro. Mais Zongi c'est l'Issoussou. DG entreprise Moroboé. Alors, on a mon Joseph Zagabé, Azali Bongo, coordonnateur, il y a Société civile pour le changement, Baza proche, il y a CAP pour le changement, il y a proche à CAP, vous voyez, Pro IDPS, vous voyez déjà, figure, il y a Mokonzi Mboka, chef de l'État, mon Mboka Joseph Zagabé, sans plus tarder, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Alors, dossier Liboso Penza Tolobela, Nabisibana Poto Balanda, Lelo, ma ponomie, c'est une assemblée nationale et ça limité parce que mon Mboka Jean-Marc Okaboun a saisir Conseil d'État pour rétablir Yenaba droit naïe, mon Mboka Joseph Sagabé. Commentaire na yo par rapport à Likamboana au EPC Sony parce que constitution le dit que non, siège a parlé du peuple parlement et ça inviolable. Bon, d'abord on a Nakoloba na double casquette. D'abord en tant que coordonnateur de la coalition société civile pour les changements, aussi qu'en sigle Pro IDPS, mais aussi Nazali, président, il y a intersyndical, il y a administration, il y a assemblée nationale. Wana Itali Makambo, Itali bas syndicat. C'est vrai siège, il y a hémicycle, il y a parlement Isali inviolable. Donc, oh, Isalemi qui va député Bakotate, et Isali Malamouté. Il y a Ibalé par rapport à la question tout le monde qui bisognon so ndenge basaki destitution il y a Jean-Marc Abound et que parti et zoa qui acte il y a Likambolina tango ezui acte et comment qui siko parti Lukamutu oyo a remplacé Jean-Marc Abound wana na niveau ya assemblée nationale. Mokonzi Mboka poni mutu poto yoka ki Augustin Kabuya aleki na télévision lobby que Mokonzi pona ki mutu oyo a remplacé. Bon, et ça dit que Jean-Marc Abound a eu Mikano ya ko saisir ba instance pour na poste naie. A cela qui m'a bon, je ne pense pas parce que ezalaki Mikano naie azwaki na mutu naie koloba azo saisir ba instance pour qu'il récupère quelques postes. Ce qui m'a canissé à rébellion par rapport à la partie Zana Moutunaye, alors on a vraiment kolimbola ngote. Parce que yé kaka mei mutuayebi makamboza na kati ya makanisi naye. Mais est-il que la partie est là qui déjà ko prendre acte. Et c'est là que Jean-Marc Abound a zonga mwasi mamuke alors comme parti à Saliboye Nandima parce que au fait il n'y a pas seulement que vice-présidence des postes oyo ezali ba poste za nango ebele na ba diplomatie na banini et tout. Ils ont reconnaître erreur naï. Bon, ngana za ko reconnaître erreur muke le fait que
déjà na niveau ya parti basi bayokanaki et puis mokonzi ya boka oyo azali mokonzi ya liboso non seulement ya cash mais aussi ya IDPS tango alobi et sengela quand même que mikano wana ezala respecté parce que wana ezali pe na valeur ya parti po touti ko quand même lelo à partir ya ba radio périphérique misusu ndenge parti bon ba sepedite comme na makambo ndenge liki na niveau ya Assemblée nationale yango na koloba na likambolina. Alors olobi ça ko reconnaître mon kerreur ya Jean-Marc Okabund tango mokonzi ya mboko azali ba misu ba ko benga autorité morale ya cash ya lingomba cash amener ba consultation aponi mwana mwasi au Patricien Seya pona a représenté IDPS dans ma ponomiana et premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais le fait qu'il y a Jean-Marc Okabund, il y a saisir le Conseil d'État pour rétablir les droits parce que c'est l'an des chances qui le rôle à humiliation. Aux hommes que Jean-Marc Okabund a remis au cas défier mon Konziamboka. Même sous Kabila, tout le monde a Mamouya Boété, tout le monde a bras de fer entre justice et Assemblée nationale. Créer des ordres, même sous Kabila, les a quittés. Bon, Nalikambouana, Kolobako défier, je ne sais pas répondre à la question rapidement parce que vous savez que l'IDPS est déjà union pour la démocratie. Donc dans une démocratie, ceux qui m'ont moni que Zali na kamwambeba moko et Salemi et qui a moni que ko mi rendre justice. Na kanisi yangonde alingaki mais ezali nzela ya malamuté. Ya ibale to uti kolanda suna ba réseau. Misusu ya ba radio au balobi qu'effectivement Madame Janine Mabunda kutanaki na mokonzi ya mboka ba usilaki kosolola pona na onga na yoki ezali koloba pona ko reporter date ya likambo ko salema mais elin koloba te que no balobi bo voilà justice a eu raison parce que Assemblée nationale aza koloba que non yé aza ko répondre rapidement aza ko répondre par rapport à la question sur base ya oyo cour constitutionnel alingaki aloba mais et non conseil d'état. Donc il faut que ça la moi distingo par rapport à pouvoir. Donc justice est à pouvoir moko, assemblée nationale donc parlement mobimba ezali pe pouvoir mususu. Donc moko a ko interférer na makambo ya moninga te. Mais ce qui est sali que na niveau ya parlement ba monique ezali conseil d'état temuto esengelaki azwa mikano wana bazali en droit ya kolobake no tala obosali eza bongote mais ce qui peut ezali yango le fait que report ya muke esalemi yo moko sili komona ke non ke ma honorable présidente Mabunda akide komona mkonzi ya mboka basoli normalement na ndenge o esengeli et puis mkonzi ya mboka lobi ke non voilà ba reporter séance wana exact que va reporter pour Jean-Marc Kabunda a raison. Jusque là en tout cas nano balobeli yangote. Yango na ndenge ya bosolo wana ezali sagesse. Il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi auti kozwa pour que la solution ezwa manandenge ya kimia na kati ya coalition Cash FCC. Parce que déjà awa toyeba déjà que comme Kabund azali moko ya ba président au bazaki na kati ya parlement ezaki sous en réalité makambo ya Cash FCCT et comment que déjà institution moko o esengeli ba remplacer sous mutu mususu parce que akotika la vidété et que ce qui cour constitutionnel ici le baki déjà que non voilà que Kabund a raison wana na kanisi ke ezaki lika moyen ko zonga lango susu engeki zalate mais cour constitutionnel ye alobaki na yelo ko côté cassation de azui yango mbala moko nde tokanisi lokola ngai na sala droite mais on est intellectuel na baka monyonso toza kolanda même ba procès des fois on se dit non awa esengeli za la boye nde tolobi bon tozela totala moi mboka les kandengani ni parce que toyebi que il ne reste que 3 jours pour que ba kende na vacances moi mboka zagabe ozomonte que bato biso ba ko beza j'ai à Félix Tshisekedi te parce que na kotala Kabund position azanango na bolingo Félix apesa ye Kabund lelo tango Félix ba poni mokonzi ya mboka atikeli Kabund pouvoir na ina UDPS lelo na masolo FCC na Cash Kabund lelo za interférence soit interface entre
FCC na bande quoi cash pour le na cas pour le changement. Aux hommes que d'une part, ils ont le roi Gémon et Félix Tshisekedi pour à détourner bande comme ça attention na bango. Bon, je ne pense pas parce que nakanisi ozali moi namboka Tshisekedi a collé liao sima akei poto azonga ka mikolo nyonso ba nyonso ba bandai kozala na ye comme ba ami ba ebi makanisi na ye ezalaka ndenge nini aza mutu azaka lokola papa na ye koloba ke akoti na ba je moko pona en tout cas wana jusque là bon parce que ça motema na pas kabunda tozonge pas itoloba non c'est-à-dire que kabunda za ile rola lisu na une assemblée nationale est-ce que rolinga pena kabunda perdre place wana ya motuya na bureau de l'Assemblée nationale. Koloba teke azalaki lokola liso na ye. Azali liso parmi amiso nyonso oyo azalaka na bango pour que makambo ekende. Ça veut dire quoi? Kaka Assemblée nationale te. Ba poste ezali nango ebele. Ba misusu kutu tokosala 5 ans mandat ekosila okomona ke non ke bazako travailler ka na niveau ya parti. Donc problème o ezali esengeli toyo limbolango bien kolobake non ke ezali ba G ya Félix Antoine Tshisekedi là je ne suis pas d'accord avec vous. Naboyi yango na motema moko mais til ke na kati ya ndako balobake non ke ndako esika olala kate okoyeba te esika li nezali kotangela. Donc soki etangi batu ya ndako basaka ndenge nini ba mati na batol bazipi esika wana pour que kimia ekota. Donc famille nyonso ezaka na ba mikakato na mike o nazomona ngo mikakato na mike o ezako salema o trouver formule solution rapidement possible. Des chances à Jean-Marc Kabund déjà parce que FCC Front commun pour le Congo et à mwana mboka Kabila et l'ingari sous Jean-Marc Kabund. Je ne sais pas si il s'est trompé parce que le lona romona ba député à FCC va soutenir motion ya Ndeko ya Lamuka. Cela veut dire qu'aujourd'hui FCC n'est pas majorité, FCC n'est comme destiné l'icolo à cash. Aujourd'hui boza kondi na mo PPFCC. Alors lelo moi namboka Félix Tshisekedi aponaki Patricia Seya. Soki makambo sili conseil d'état ba yokani bongo na Assemblée nationale. Patricia Seya a koki koleka la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que Patricia Seya à cause de la mesure il y a supporter la provocation à Front commun pour les Congo oyo Kabunda ne ko rencontrer à tout moment. Iyo moko oti ko limbola yango bien. Olobi muto atie émotion auti wapi. Ngane na autonomie tunate. Si yango yo moko olobi yo moko muto atie ki émotion wana autaki na FCCT, autaki na Lamuka. Mais soki batu basi basangani bongo makambo ya Lamuka makambo ya cash makambo ya FCC ezali sute wana ekomi toloba ba député basi basangani baza ba eli ya peuple na tango baza kuna babike non mutu songolo na mutu songolo soki basali boye na boye nde boyokani ekozala. Alors pona wana soki kuna Lamuka atiaki moi mukanda na ye pona kolinga ke poste wana ezala vacant mais Lamuka kandi balaki ba voter mais ezaki bongo te ba o bazaki na kati kuna ba moni ke problème ezali mbala moko ba constituer majorité par rapport à Likambo ba trouver formule. Donc moi je ne pense plus qu'il faut dire voilà que non que FCC Mutalobaki, Lamuka Mutalobaki, Cache Mutalobaki. Non. Il y a eu ce qu'il y a eu dans la salle. Bato Bazaï Kuna, bah c'est prononcé qui. S'il y avait eu des mots d'ordre venant de par-ci par-là. Mais est-ce que au Monaki IDPS a sali ba déclaration belé ezaki a fait penser à mingité. Alors s'il y avait un problème on est comme on appelle Mokonzi Mboka télémédia alors que non ici je ne comprends pas. Donc comme solution parce que problème ezali nini koluka ndenge ya okutanisa batu ko tutanisa mitute batu bakutana à chaque moment est-ce que problème ezali ba trouver formule na solution parce que jusque là non notre taux décollé par rapport au développement non taux décollé
bapleu ya mike mike wana nde faut kojigile bacrise ya mike mike pour que totala ndenge nini décollage ekobanda parce que vision ya mokonzi ya mboka ezali malamu baide na ye ezali malamu. Mon répondre à Motuna Nangate. Dans le est-ce que moi, moi, si on a supporter ma provocation en franc commun pour les Congos. Parce que les lots pour moi, c'est un cas. Il faut FCC nous demander. Je pense que nous avons mis cosité. Ngai na ebisio boye. D'abord, réponse à la copie sayo. Tango balobi, ok, les autres, ok, de voter. Bakanda bazaki boni. Bakandidat par rapport à poste, on a bazaki boni. Donc, des droits, bah, qui non, qu'ils allaient poste et IDPS. Quel que soit le nombre de gens qui voté, le fait que Azaye Moko, même qu'on passe par vote par acclamation pour Azaye Moko, nous sommes voté à Kolekakaka. Par rapport à Koloba, voilà que non, est-ce que y a Okoka. Nani mutwa ko ayebisio ke a okokate. Poza mwasi. Il faut supporter ma provocation à FCC. D'abord, parce que c'est ma compétence, c'est une avocate, mais supporter ma provocation en franc commun pour les Congolais Kabouna Kokokate. Parce que le Kabouna Longana poste, ils ont parce que Bandé Kondongwana Bandé franc commun pour le Congo. Tant que Bango Bako pointé mon amboka Félix Segedi Mosapi, hier. À quoi c'est que nous avons pro Félix à côté de ma déclaration oh et tout type bango. Moi je ne pense pas que Elo Kwaneza la bongo. Est-ce que ça la politique il faut nécessairement est la politique de polichinelle? Moi je ne pense pas. Normalement ceux qui même konziambo kalobi lelo non mabunda yakanano si spandana likambwana total ndenge ni bokosala ngo mukolo mususu alingi ayoka na sagesse na yaza nango ayoka cour de cassation à lobby pourquoi cour de cassation à lobby wana pourquoi atindi ba policier pourquoi saliboye pour la nini makambo ya kutanisa mitu eza soute ba formule e banda koyoka nako na ndenge moko elongo bani. C'est la question oyo ngana ko biso que non voilà il n'est pas dit que nécessairement pour que moi si wana akota wana il faut que combat ezalaka. Non, ce n'est pas ça. Mon amour Kazagabe, tu as un sujet à mi-balé à nomination en mandataire, juste une question. Tout lundi, on a une tout lundi, le coup là, Baimbo Kanyoso, la nomination au Lolenge Salemi, tout le monde va figure Laura Bamende, José Makila, pour ne citer que. Lecture par rapport à la nomination, on a peu Motuna Nanga Izali. Pourquoi? Ba figure autobo ba sala bato bazan ba poste belé baza toujours quoi cumuler ba poste sous régime ya Félix Tshisekedi. Nga na koyebisa oboye. Na mutuna ya facile o mutu nyonso a comprendre. Mokonzi mboka lobi na poste tel FCC okozwa. Mais na sengi opisanga batu misato. FCC azui batu misatu o basala kala. Mokonzi apona. Est-ce que FCC a sali mabe po atiaki 3 personnes? Mokonzi mboka tango akotala bibo na misato oyo nazwa quand même moko na kati na bango o na monike akoyi kosala. Azui. Yango nde tango ekobima bomoni bomituni o pona nini na songolo bazwaki bango. Respect ya parole par rapport à ndenge bazana kati ya coalition. Makobe ko boete. Yaza motako ko boete nyoso kabila ko bisa ko ndimaka. Awo ba non, misato botindenga ba ko misato non. Na CP na mototé. Beau changer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est depuis une année ndeto bandai kozela oyo ebima. C'est depuis une année ndeto eba que non que il y avait des rencontres il y a chaque jour. Pourquoi Eumelaka? C'est-à-dire que Zaki na bilongi mususu abanayo lobake non na lingiote jusqu'à ce que bakobe na consensus il y a owana d'abord sur les 10 entreprises. Mais dans l'entretemps na niveau sikoyo ya cash tango batindi o ya bango omoni effectivement que bilenge bazali babimi. Moi chez moi parce que j'ai ngana sala la direction générale des impôts, je suis cadre au niveau de la DGI. Mais oya bimi wana c'est un jeune qui n'a jamais trempé. Na babiloko ya ya muibi ya kota babiloko wana te. Voilà. Non, ngana lobi oyo eyebani. Parce que oyo aibaka ayebani. Vous avez un état de droit. Oui.
toza na kati ya état de droit. Procès 100 jours yango wana to mona déjà toujours c'est la paix. Oui. Tout à fait, tout à fait. En bref, par rapport à la question yango na répondre yo. Alors moi Mboka Zagabe par rapport à procès 100 jours. Le Lengue Koleka déjà le 20 juin prochain verdict égopé ça m'a déjà par rapport il y a procès à quoi impliqué directeur il y a cabinet chef de l'État et consort. Lecture na yo parce que tant on va continuer à mon amboka caméra tant on saka défense na yé ako bagona za innocent za ko clamer innocence na yé les jeux politiques à lobby que proso yo ba ko simba été mais ba ko simba directement mokonzi amboka Félix Tshisekedi parce que faut ko bag 100 jours yango eza misala ya présidence ya république de bané ko exécuter parce que vous avez un gouvernement. Bon, disons que ngai naza moko ya baye déjà basi balobelaki pona likambo wana ya arrestation naibi ke na liboso na lobaka na lobi voilà ke na monaki xénophobie moko elikaki esalema partir de monde assez mitango bakangaki ye nasengaki même chef de l'État soki moyen ezali batinda ye au moins na ba hôpitaux moko po batala soki réellement makanisi wana ezali kouta na ye ou bien peut-être mutunde zaki na kokoso bayomaki ye pe toyike mutu zaki na kokoso ce qui veut dire que pour na kosambisa ye juge pe ya kosaisir na likambo wana. Et c'est là que j'avais demandé que non bon ndenge bayebisaki biso ke vital la bande ko sa bakambo ya ba respiration naseka ki pe que non ye pe azwa moi justice wana mais en fait de compte tomoni que non que azaki na ye na ndenge oyo ezaki ya bien. Et j'avais demandé à son temps na lobby tokota na makambo oyo etali justice te. Ce que justice est jugé que réellement ezana mosolo oyo azwaki akozongisa yango boye bate bo sanate que tolobaki un moment donné qui avait un problème au niveau ya RDC ezana bato ebele misusu bao bazali basala bambeba. Alors ce que procès oyo ko ndenge bandi esuka na mutu moko te il faut continuer na bato nyonso mais na ndenge ya bosolo. Le fait que tokoki ko interférer na cadre ya makambo etali politique te tokozela tomona véridique te ekozala ndenge nini oyo ekobima toyebi population nyonso balandaki makambo ndenge ebandaki koleka. Donc chaque mutu na oyo atalaki aza komituna na mutu na ye bo ekozala ndenge nini est-il que ndenge bayebisaki biso ke différence moko ezalaka entre soki mutu azali na civil pe soki aza na pénal ba différence ezalaka mais quand lokola tout ça la droite moi eto limbola mingi wana ici je parle de la population tout entière ebele bayebi yango te nde tokoyoka verdict ndenge kobima toko se plier eza justice et au Kabola de peste dans UNCT. Bon parce que déjà déroulement à procès et Kaboli IDPS dans UNC limbisa ngai problème c'est comme si déjà aussi oyebi o bazuzi bakolo soki nano yebi yango te alors tokende ndenga nini koloba que non voilà et au Kabola non les signaux sont clairs. Tant au ministère public bakoloba zela mwana mboka Zagabe tango bakoba que non na kota la mambo ba yokeli mwana mboka Vital Kamerhe et sengela ça la 20 ans ya ba travaux forcés. Déjà les signaux ekopé samato kotanga jana kotanga jama kamulonge za kokende basengi 20 ans ya ba travaux forcés. Et puis dans amende il y a 100 millions de dollars américains en attendant jugement. Tant que tu as la bloc à Bongo déjà, ils ont coupé ça déjà ligne le lenge et le salima. Limisa ngama moke. Naebisi oboye. Lokola nano toyebite oyo bazuzi bakoloba nakoko comme qui dirait que na lingi nasala déjà justice. N'a pas sa justice makanisi alors que eza bongote wana ya liboso ya mibale cash donc IDPS na INC bakutanaka basololaka déjà dès le départ balobi to créer cash na ibité que parce que procès moko ezali mbala moko il faut INC azala côté na ye et IDPS côté na ye je ne pense pas parti eza wana eza na bakambemi oyo Vital atikaki wana bazo travailler même pendant que aza na boulot sikoyo parti eza au continuer hein eza même na baye
baza ya INC ba oyo baza na kati ya ba organisation oyo disons nani ba nomination oyo eutai ko salema. Donc je ne pense pas na nyonso oza koloba wana total d'abord ndenge makambo ekoleka soki wana eleki c'est alors maintenant que tokoya ko solola pona koyeba réellement makambo eza koleka ndenge nini. Merci beaucoup mon amboka Joseph Zagabe, ozali bongo coordonnateur ya Kososik, aux approches ya mon amboka Félix Tshisekedi, yango na malobano to komona toujours à défendre, toujours ko soutenir Jean-Marc Okabunde longona Félix Tshisekedi, c'est ça? Oui. Yango to moza ko soutenir toujours bango malgré erreur ba ko salaka tango iso. Bon, soki yo ozali komona keza ba erreur baza ko sala. Oyebi soki tokei na mwandimbola koloba ke non voilà que non que tozali na école ya apprentissage na kati ya démocratie yango yo koloba ke za ba kokoso naza kolobela bango mais j'ai dit que non tozali na école ya apprentissage ya démocratie oyo ke malembe et sima tango toko mesa nango vous allez comprendre que non nzoka biloko ezaka na kandengo wana même na bapoto kaka ndengo wana eto eto ko kende 5 ans pe ko sila ka minité. Oui, bon, avant 5 ans ici là, il y a un lobby qui est eloko malongate. Oyo ngai na yebi. Soki ok par exemple na makambo etali gratuité ya enseignement, ezali misolo ebele gouvernement a utai ko bimisa. Or quand je dis gouvernement, je vois FCC, je vois le cash balamoko, hein? Bango sont dans l'ensemble. Il y avait des noms payés et belés. Là, je dis ça maintenant en tant que syndicaliste. Bazaki belé, mais le gouvernement a bimisi misoloana a pesi bango toujours dans le même budget au Ezaki Akala. Et les gens se sont posés des questions. Mais ce que bango et outi wapi o e futi bato o nyoso boy. Et tala ba moi boni ba sanza boni to sali na banda ko to ko salate à partir de la pandémie oyo ezali oyebi ba cour même ya ba minéraux ndenge ya okita. Donc quelque part au kolobake non ke bato ba ko salate mais sachez bien que na caisse ya l'état mbongo ezalaki dangote. Mais babundi pour quand même que moi mosolo muke wana o ezali baye bana ndenge ya ko kamba ngo bien pour que mutula mutu azwa moi était dinaye tozali peut-être pe koluka que l'état peut a ko sala effort na baye bazwa ka ebele bakitisa bango muke pour que bazwa ka muke ba matila bango moi muke. Alors ce qui to komi na o wana eza question ya jour mon côté donc eza question ya mikolo ebele oyo ekosunga mokonzi ya mboka makambo wana ezala. Or oyebi il y a pas longtemps ils ont quelques ministres babande ko sala soki mokonzi ya mboka loyi boye bango ba changer soki boye ba changer et sengaki ke mikolo eleka pour que ba comprendre que chef de l'état zaka chef de l'état wana siko na suka et ko permettre que eza na kati ya entreprise publique eza na kati na gouvernement batu nyonso quel que soit bisika ba outil baza na kati ya unité soki unité on est salemi et vous avez avantage pour na biso avantage nini unité zali batu baloki bambongo pour na ko renflouer que c'est à l'état yango moni par exemple déjà que non avec ba oyo ba outil okota tokota là dans les 100 jours qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail. Hein, bien que na kati ya pandémie ndesiko tokoyeba soki réellement mokonzi ya mboka za ko sala to za ko salate. Merci beaucoup Joseph Zagabe, merci également à ma internaute Nyoso na kolanda biso pour natombo disposer pour na kolanda biso mon amboka Zagabe na tonde subotondi ya suka pour na conclure émission na biso. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors merci également à tous ceux qui ont concouru pour la réalisation émission yo. Merci Nabino Nyoso pe beaucoup bana kolanda Congo Live Télévision nabi que bozaka ebele basolo ya kitoko ezongi tozaki na confinement ici alors bokoza pena be émission bolingaka ba analyse bolingaka bongo tokobi na suka. Merci na bino banson ya kwa na mtu na biso corona te micro c'est bon micro de son kitoko.